Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui vient de nous accorder la grâce de nous rencontrer avec vous ce matin. Le dimanche 19 juillet 2020. Et comme nous en avons l'habitude de revenir sur les thèmes que nous avions déjà exploités les jours passés. Et aujourd'hui, je pense que nous aurons à vous proposer un thème important qui vous édifiera aussi comme les autres fois. Mais avant toute échéance, nous aimerons ouvrir l'émission de ce matin avec une courte prière qui sera dite par notre frère Evangelist Christian Ifeanyi. Le frère Christian va devoir ouvrir, faire une prière d'ouverture avant que nous les commencions avec notre émission de ce matin. Donc je donne la parole au frère Christian Ifeanyi pour la prière. Merci. Tout le monde est là Congo, Zambe, Osamalamu, Zambe, Tobrelio Lelo, Zambe, les biso tuza na minute oyo tuzima makambo nyonso tutena maboko na yo tozobelela yo na minute oyo lola efunama bana biso lelo tozokomisa yo na makambo nyonso osale biso na kutu tina Kongo oyo toza liboso na yo tika lola efunama bana biso bana mateya oyo na tongo oyo batu nyonso oyo bayoki yango ebota mbuma moko ya malamu na kati oyo ya bomoi na ye na kombo na Yesu tozibi iska tozali l'église na makela na yo nzela na yo ekende malamu lelo mpona makambo nyonso oyo tozokende na yo lelo na Kongo lola efuma mpona litoi oyo ya bato na yo eloko nyonso oyo ekoti na litoi na biso ekovanda ekobota malamu na kombo na Yesu tokondeli. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Oui. C'est lui qui vient de nous accorder la force ainsi que l'occasion de vous parler, de vous édifier au travers d'une telle émission. Mais avant toute chose, nous aimerons bien vous présenter les squelettes ou encore les programmes, notre programme. Comment va se présenter les programmes au sein de cette émission, dans cette émission. Ben, nous allons tout d'abord, nous avons déjà prié, et après la prière, nous nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, je vais vous faire la présentation. Et après la présentation du plateau, de ce qui constitue le plateau pour cette émission, et je pense que nous vous avions communiqué notre numéro WhatsApp, vous qui voulez nous contacter ou vous qui voulez nous suivre. Et puis, nous allons vous annoncer les thèmes que nous aurons à vous enseigner, à vous à exploiter pour votre intention, pour votre profit. Et ainsi que les textes à exploiter, les textes que nous aurons à lire pour appuyer notre enseignement ou notre litanie. Merci, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je mérite tout d'abord commencer par cette présentation. À ma droite, je vous présente le frère Christian, qui est évangéliste au sein de l'église Anglican, diocèse de Kinshasa. Il travaille ici à la cathédrale au premier service. Et à ma droite, plutôt à ma gauche, nous avons le révérend Kiré, qui est le révérend Maurice Botola, qui est avec nous, Botola Mindanga. C'est le curé de la paroisse, de la présence de cette paroisse ici où nous nous trouvons en ce moment. Et bien, c'est avec lui que nous aurons à vous édifier. Merci beaucoup. Je pense, comme je viens de le dire, tout celui qui voudra nous contacter par WhatsApp, le numéro c'est 097 61 87 47 et puis 6 à la fin.
Et si vous aimeriez intervenir avec une question ou soit contribuer pour que les autres soient édifiés, eh bien, vous aurez cet espace que nous avons réservé, un tel espace pour vous. Voilà, sans plus tarder, les thèmes de notre émission de ce matin. Nous aurons notre thème de ce matin, c'est aimez-vous les uns les autres. Nous voulons parler de l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Et nous avons tiré ce thème dans les textes qui suivent. Le premier texte que nous avons lu, c'est le texte de Jean chapitre 13, versets 34 à 35. C'est de ce texte que nous avons tiré les thèmes que nous allons exploiter tout à l'heure avec les deux serviteurs de Dieu qui sont à mes côtés. Sans plus tarder, nous allons demander au révérend curé de procéder par une lecture. Et après cette lecture en lingala, nous aurons aussi à lire la Bible en anglais. Et je pense, comme je suis en train de m'exprimer en français, nous aurons à suivre les explications ou à suivre la parole de Dieu qui nous sera dégagée ou prêchée, enseignée par le révérend curé. Et aussi, nous aurons aussi à écouter ou à suivre la parole de Dieu en anglais par l'entremise de notre bien-aimé Evangelist ou Christian. Sans plus tarder, je donne la parole au révérend curé pour procéder à la lecture du texte que nous avons choisi. Molingami esika ozali soit Bible na yo, que ça soit Bible ya lingala ou français ou en anglais, fungola na mokanda na Yohane chapitre na ye zomi na misatu tobandi kotanga verset ya tuku misatu na mine pe tuku misatu na mitano. Donc Jean chapitre 13 verset 34 à 35. Isika na nde tozali kotanga soki ozali na ngai elongo na tangi liloba nzambe elobi boye napesi bino mopepo ya sika bolinganaka bino na bino kaka ndenge ngai nalingaka bino mpe bolinganaka ndenge wana. Soki bolingani bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai. Liloba nzambe yango wana tondimi yango tokolanda mpe na anglais. Praise the Lord. Hallelujah. Before we read our text this morning, I would like to introduce our topic. Our topic today is love one another. Love one another. Then you see the place that God has given us the commandment. He said, God love us, so we shall love one another. We shall love one another. So this time we need to love each other. We need to love each other. That is the text that we will read today. This is what we will treat this morning. Let us go to John 13. John 13, 34 to 35. John 13, 34 to 35 said, I give you a new command. Love each other. You must love each other just as I love you. Verse 35 said, all people will know that you are my followers if you love each other. Amen. Amen. Voilà, c'est comme nous venons de suivre. Je pense que nous vous avions déjà annoncé notre thème. Et notre thème, c'est aimez-vous les uns les autres. Nous avons la tâche de vous parler de l'amour entre frères, entre sœurs.
de l'amour du prochain, de l'amour dans la communauté, avec les deux serviteurs de Dieu ici présents. Mais d'abord, Jésus-Christ est en train de nous dire qu'il va nous donner un commandement. Alors, nous aimerions connaître pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle ce fait de s'aimer entre nous, ou d'aimer nous aimer les uns les autres, soit un commandement nouveau. Alors, on sait dans l'exemple de Kiré, comment tu peux dire kolingana Yesu tamba ye aloba ete nazopesa bino mobeko ya sika. Donc sika wa elingo loba mobeko mosusu ezalaki déjà, mais Yesu alobi sika on nazobakisa bino to nazopesa bino mobeko ya sika. Tango ye koloba mobeko wana alobi ete esengeli bato balingana amona bango baye kolingana bino. Ndenge nini mobeko oyo akokobenga ngo mobeko ya sika? Baloba epai na soki omoni ndenge Paul azali koyebisa bankomba nyonso soit les 7 églises likolo ya mobeko ya bolingo mpo na ye ezali ya sika te, eza deja mobeko ya kala oyo Nzambe apesaki deja na Moïse, kasi bato na ntango wana bayebaki ntina na yango te, basosolaki mibeko wana te. Mibeko oyo ezali mibeko deja ya kala oyo elobamaka, mais Yesu aye kostructure yango. Donc Yesu aye kolakisa lolenge litoki kosalela mpena mibeko yango wana. Tozali kuna te, mais tolingi kososola mingi na likambo oyo tolobeli awa na baverset oyo 4 mpe 5 likolo ya Yohane chapitre 13 et verset 34 à 35. oyo nde tolingi kolobeli. Liboso na koma na esika nalinga mingi kotanga yango likolo balobi nini? Balobi mobeko ya sika na sika olobela yango te, eza mobeko ya sika te, ezaka mibeko oyo Nzambe apesaki na Mose mpona bana ya Israele. Mais na kati mobeko wana bana ya Israele bayebaki ntina na yango te, bayebaki kosalela yango te. Voilà, Yesu aye koéclaircir ke elingi koloba boye. Tobosana te ke la fois passée tolobelaki bolingana. Donc la fois passée tolobelaki eloko moko ya mutuya. Eloko ni tolobelaki la fois passée kolo atindaki mobeko ya moko ya mutuya na kati na bomo na biso. Alobi linga mojalani na yo lokola yo moko okomilinga. Bongo bolingo ezali kokokisa mobeko. Tolobelaki yango dimanche passé. Olinga mojalani na yo. Mais lelo awa ekomi su mojalani kaka moko te, mais bajalani mingi. La fois passée tolobelaki kolo moninga ko ala pembeni na yo. Mais lelo tolobi na groupe. Voilà. Nalobi awa Yesu alobi tango Yuda abimi, c'est que Yesu azalaki na bayekoli na ye esika moko. Bobele na kati na bayekoli yana moyekoli moko oyo akabaki ye Judas Iscariote. Abimi kobimana ezali akende kozwa complot mpona koya kokanga Yesu Masiya. Tango abimi na Yesu alobi voilà. Oyo ekomamaki te mwana na moto akokabama na maboko ya banguna. Voilà likambo ezali nini ekokisami. So okomona na verset 31, verset 32 na 33 okomona makambo na ndenge elikaki. Mwana Yesu siko azali koloba ete esengelaki na bino kosani bolingana kabino na bino. Soki bolingani bino na bino bato na mokili bakoyeba ete atuka bozali bayekoli na ngai. Elingi koloba nini? Yesu aye kolakisa bolingo. Bolingo oyo tata ye moko alingi. Différent na bolingo oyo biso tozali na yango, oyo biso tosalela yango. Bolingo ya Yesu ezalaki nini? Alobi il n'y a pas un grand amour que de donner sa vie pour les siens, pour ses camarades. On est un loco ya mutuya. Yesu ayei komipesa mobimba na donc azali komibomana donc nzoto na ye ekokufa makila ekotanga na tina na baninga na ye. Onde bolingo nde siko azali koyeba. Pe alobi yango alobi esengelaki na bino bosala mpe lokola ngai nazali kosalela bino. Non, nalobi te ke ozwa mbeli na yo otia mpona moninga na yo te. Ezali boye te.
ezali koloba nini ezali kosupporte baninga na ntango ya pasi ezali kosupporte baninga oyo baza faible oyo bayebi na ino te makambo na nzambe esengelaki na biso tozali tosunga bango baverse mingi ezali wana tokolobela yango kasi awa na verse 34 awa alobi napesi bino mobeko ya sika bolinganaka bino na bino. Autrement dit, peut-être na kati na lisanga wana soki bakutete yuda iskariote nde akeikoki kokuma nyani na biso maître na biso bakosala nini peut-être bakoya kokanga ye peut-être baninga na biso bakozokisa ye mais yesu alobi nayaki te mpo na kozokisa nayaki te mpo na séparation meme soki akabi ngai meme soki atrahi ngai bolingaka mpe ye kaka nasukisi wana baba. Merci beaucoup, Révérend. Kanisi okei pendant la mois moulaï pour expliquer à nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, que Jésus-Christ avait bel et bien raison de nous demander ou de nous recommander l'amour. Donc l'amour entre nous, l'amour du prochain. Eh bien, je vais aussi donner la parole à notre cher évangéliste pour nous édifier en anglais. Par rapport à cet amour, la même question. Vous devez répondre à la même question. Question la question est la question. Ndenge nini Yesu akolonga ete bolingo ezala mobeko na kati na Biblia oyo eza deja na mobeko ezalaki me awa Yesu alobi solo ngai na ye napesi bino mobeko ya sika sikoyo limbolela biso yango ekozala mobeko ya sika ndenge nini epi ndenge nini yango ekosala mpona mobeko ya sika na kati na basali baoyo bazalaki Yesu aloba na mboka yo papa Evangelist. Okay, Reverend, I thank you very much as the way you asking the question for the topic we are treating today, love one another, love one another. God love us, so we shall love one another. The reason that God has made it as a command that God himself first loved me and he leave his seat from the heaven and come down to this earth. Then let him suffer for things he didn't do, for sin between me and him. Yes. Let us to have right and authority to come in the presence of God. Without that love, no one can see God. So God knows the reason that he gives us that command. Let us love one another. When we go to Leviticus 19 verse 18, let us go there. Even your brother do evil or something offended you, you need to do what? To waive everything. Show your brother love. That is what the Bible has told us, and that is the way that God has given us that commandment. Let us read that place. Leviticus 19 verse 18. Na Nengala Levitique 19 verset 18. Verse 18 Levitique 19 verset 18 say, forget about the wrong things people do to you. Don't try to get even. Love your neighbor as yourself. I am the Lord. Forget long thing, evil people have done for you. Don't put it in your mind. Don't count it. But show them love. Last time I said this. Love
is so great. It's so easy, but it's too hard. Somebody can come and offend you. As we, a human being, we need to fight. But sometimes you will not need to fight. You draw yourself back because of what? Love. So you need to forget everything that people have done for you. Then let your people do what? March forward. That is the reason that God said is most commandment, most commandment. He put it with big capital letter before we will see the kingdom of God. Amen. Amen. God bless you, brother Evangelist. Nous vous remercions pour votre explication auprès de nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Vous les avez édifiés en anglais par rapport à ce thème qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Comment l'amour, c'est Dieu. Il dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, que Dieu est amour. Et le fait que Jésus-Christ s'est retrouvé parmi ses disciples, durant tous ces temps auxquels il a vécu avec ses disciples, Jésus-Christ s'est présenté comme étant l'expression de l'amour de Dieu en face ou devant ses disciples ou devant toutes les communautés. Cette recommandation avait été donnée aux disciples, mais elle est aussi donnée à nous aujourd'hui. Parce que souvent nous parlons de l'amour, mais sans aimer. Voilà pourquoi je vais me tourner du côté du Kiré pour lui poser cette question, parce que nous sommes en train de parler de l'amour du prochain ou de nous aimer les uns les autres. Les concepts d'amour, Papa Kiré, dans le langue Biblia et Talsi Biso Yango, Nengo Tukota. Toko Kikota m'appelle Susu, Mutuya Mususu. To litambi mususu na mukanda ya Efeso na chapitre 5 verset 1er jusqu'au verset 2. Tokotanga yango na lingala et puis tokotanga yango pe na anglais parce que nous to évoluer totala bolingizali ni l'amour du prochain autre bengi nous aimer les uns les autres. Apesi maloba loba ya Papa Kiré akotangela biso na mukanda ya Efeso likabo ya bitano zela kotanga ya mbokino ya mibale. Mukanda na ba Efeso chapitre 5 verset 1 à 2. Natani ikomi elobeli biso boye kotambola na moi. Bozali bana ya Nzambe oyo ye alingaka. Bosalaka lokola ye. Bolinganaka ndenge Kristo alingaki biso. Ye amikabaki mpona biso lokola libonza oyo esepelisaka Nzambe. Amen. Notre bien-aimé évangéliste et Christian va nous lire en anglais les mêmes textes. Ephesians 5, 1 and 2. Ephesians 5, 1 and 2 say, you are God's dear children, so try to be like him. Live a life of love. Love others just as Christ loved us. He gave his self for us, a sweet smell offering and a sacrifice to God. Yes. Et Zali, oui, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Cette parole
verset. Ici, la Bible est en train de nous démontrer finalement que nous sommes des enfants de Dieu. Le fait que nous avions reçu Christ en nous, Dieu nous appelle ses enfants. Mais nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu pour vivre dans du vaïque. Non. Nous sommes appelés enfants de Dieu pour vivre ou pour imiter, pour vivre à l'image de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment notre Seigneur Jésus-Christ vivait, comment notre Dieu travaille, comment il agit. Parce que tous les actes posés par Dieu, que ce soit à notre endroit, que ce soit à l'endroit du monde, prouvent à suffisance que Dieu soit amour. À cet effet, nous allons devoir nous tourner du côté du tiré, parce que la Bible nous dit en lingala que nous devons faire comme Dieu fait. Seigneur, il y a des choses qui sont salaka, le Nzambe a salaka. Okoye bisa biso Nzambe a salaka, ndenge alikapota liboli. Oyo biso sengeli tola. Malobi pa Merci. Merci Moringami katina polo ozali kolanda maloba na Nzambe na ntongo na lelo na kati na esika oyo. Ngai mingi nalingaka nazotanga naza koexplike mutu ya likambo balobi kotambola na moi bozali bana ya Nzambe oyo ye alingaka. Amen. Bosalaka lokola ye. Gloire au Seigneur. Bozali bana na Nzambe oyo ye alingaka. Awa ezali koma pa oyo azali koyebisa na lingomba ya Efese. Parce que lingomba ya Efese ezalaki mboka mokonzi ya region mobimba wana. Ezali lokola capitale. Pe azali koyebisa na ba eklezia oyo eza pembeni na ye ete esengamaki na bino bosala nini bozala ya solo bana ya Nzambe. Bazali deja bana na Nzambe na ça c'est parce que basila kondimela deja Yesu Masia ete yende azali kolo pe mobikisi. Basila deja kozwa liloba na Nzambe na esikana. Basila peut-être kozwa batisimo na kati na esikana ya solo babenga bana na Nzambe. Mais soki ozali mwana na Nzambe esengamaki na yo olanda bizaleri oyo ya bana ya Nzambe. C'est ça le problème. Ezali te kaka koloba te non nazwi batisimo na batisami esili bon naoki kobeta mutu naoki koyiba naoki kotonga naoki kosala n'importe quoi parce que nazwi kaka batisimo naza mwana na Nzambe te. Tozali diferent na baoyo bazali bana na Nzambe te. Bokoyimbisanga na kosala experience muke tala esika oyo basheni bazalaka bazali bisanga moko baliaka pe esika moko me tala vi na bango ndenge ezali bazalaka nini bitumba mikolo nyonso okuta bango baza na bapota okuta bango basoki okuta bango bavimbi bisika na bisika okuta bango maloba ya mabe na kati na bango wana ezali bisanga ya bato ya basheni donc soki okomi yango mona te atuka esika ezali malamu te esika oyo Kristo azali koyebisa na biso ezali esika basheni te ezali esika oyo ezali makambo diferent na bisika wana oyo biso ezali nini alobi na biso alobi tozali bana na Nzambe esengamaki na biso tozala lokola ndakisa ya Yesu Masia. Nzambe azalaki biso ni Yesu Masia azalaki biso ni Yesu azalaki moto moko d'abord ya kolimbisaka bato osali mabe ata mabe na ndenge nini oye na ngwe na Yesu alimbisaka na kati na lisanga na kolo na kati na bakristo esengamaki na biso tozala bato ya kolimbisaka d'abord ça kolimbisi na kati na biso kolo akozala na biso ya lokote tozali bana na Nzambe te aussi tosibornaka mutuellement le kosungana moninga azwi problème kende koparticipe na problème ya moninga na yo ya bana kolo amoni alobi nono bato oyo olie babeta mafimbo olie bakufa nde nasala nini naya na place na bango nakufela bango yango nde kolo azali kolingisa biso ya solo te azali na bolingo
esengela kina biso tozwa pe bolingo tozwa ndakisa wana ya Yesu Masia toya nango na kati na lisanga na biso. Moi wana ya Yesu bolingo na Yesu asalaki mosala Yesu asalaki obatémoignaki na ye o abalobaki te azalaki na lisumu ata moko te seki afikaki te atongaki te atambolaki na mwana ya bato te asalaki boye te ekoko te eloko moko te mosala ezalaki amabondeli yango balobi te Yesu asalaki lisumu te. Alors wana mpe mosala wana image wana kotambola wana esengelaki na biso nini toaplike mpe yango soki toaplike yango ndeko tozali ya solo lisanga na Nzambe tozali ya solo bana na Nzambe. Merci. Matondi révérend kuna ite ya kitoko pe dimbola ya kitoko pour une telle explication. Au moins, je pense que l'idée est claire par rapport à ce qu'il vient de nous dire. Il a commencé par nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons rester les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ pour voir comment il agissait, comment il travaillait, comment il s'exprimait par rapport et pour prouver certainement qu'il était amour, qu'il éprouvait de l'amour envers tous, envers tout le monde. Et voilà, nous aussi, de notre côté, nous devons faire comme notre Seigneur Jésus-Christ le faisait, parce qu'il est arrivé même à donner sa vie en rançon afin de nous racheter de la vie du péché. Ça, c'est grand. Et voilà, je vais me tourner du côté de l'évangéliste. Lui aussi va nous parler en anglais, nous expliquer. Pourtant, il s'agit sur le solo, nous dit, Zamba, Zambi, Seigneur, il imiter Jésus Christ, il imiter Zambi. Ndenge ya Zabolingo, il faut imiter, il pour la paix de ça. Tala imitation à l'âme. Tu comptes au Koloba, ni ni Funa. Après, Evangelist, c'est un malheureux Mboga. So if you want to call us to come to contribute to your own, you can see the number in the Facebook or you can send it here +243 9761 from Ephesians 5 verse 1 and 2. This question now concerns us, for all of us in the church. Say, you are God's dear children, so try to be like Him. Live a life of love. Love others, just as Christ loved us. When you see this moment or this present time we are in the church, you will see things is happening for the church. Church supposed to love each other, but church is not doing it as Bible commanded. When you see in things is moving around all over the world now, maybe you can ask someone to bring something to the church. Church want to build school or hospital. Church, you can bring everything that you have to make sure that building, they finish it up. But after said and done, shake the balance of the love we are talking about. Because the Bible said, go according to the way that Jesus loved us. You balance it now. After they finishing the house and they start to doing something there, even the hospital or even the school. Now, church, we can tell you that your son or your daughter cannot be able to
to enter for that school. Because of what? Now they will start to tell us how we are paying the school fees. Then they will like to lace it up. That is the highest mistake the church have done all over the world. Church is supposed to show us love. Church is supposed to show us love. Even the church have the hospital. Before they carry person have sick, have come into the hospital, the doctors is there must attend that person before they will talk about money. But when you come in the church now, or church property or church things, they will like to ask you money before anything. That is the grace I see. Church is lacking love there. We're supposed to know what Bible have told us and what Bible have commanded us to do. When you see now, many people, many churches have money. They have money. They cannot say this church or the other church does not have money. But when you go in that root of that money, you see that money they got the money through church, through hospital, through school. That is the place they have got the money. But when you finish all and give donation to the church, after said and done, they will tell you that your son or your daughter cannot be able to lead that place or cannot be able to come in that school. Or they will not attending you in the hospital. The day somebody will sick in your family. We're supposed to show ourselves love. To show many people love. That is what the Bible has told us. It cannot say because of what and carry Bible, but I will not show you love. No, I'm supposed to show you love. Church is supposed to do all these things we are talking about. That is the problem we are facing now. Let us do as Ephesians have told us. As Ephesians have told us, let us show one another love. Let us follow the way that Christ has lead us for this love. Let us not go and stand and cherish the money in this world. All these things we are leave it and go. But the love of God can lead us to the end of our life. Yes. Amen. Amen. God bless you, my brother. Merci. C'est comme nous venons de suivre ndenge tokolanda ndimbola na bandeko oyo nyonso bazolanda biso, pour tous les frères qui nous suivent en anglais, qui parlent l'anglais, qui comprennent l'anglais. Je pense que vous avez très bien compris l'interprétation ou encore l'explication que vient de nous donner les frères Christians par rapport au texte, par rapport aussi au thème. Et voilà, nous vous prions de rester en ligne. Et puis, nous sommes en train de vous dire ceci, que nous avons ouvert pour vous, ou encore nous avons ouvert l'espace pour que vous puissiez nous appeler, pour que vous puissiez nous joindre au téléphone, soit si vous avez un message à nous écrire, vous pouvez le faire. Donc nous sommes là. Ceux qui ont une appel na yo, tu vas appel pour répondre yo, ceux qui ont une moutula, ceux qui ont une contribution na yo par rapport à Bolingo, na oyo biso tolobite yo kobakisa na kanisi kozala malamu ezali toujours na cadre ya kosala na nzambe mpe kosunga bandeko oyo bazwi ntango molai okende église te pendant le mois. Voilà, na kanisi touti kolanda lolenge batotangi na mokanda ya Ephésiens wapi Paul atalisi ete toza bana na nzambe bongo esengeli na biso to mikola. Nous devons être les imitateurs de Dieu, qui nous demande d'imiter Dieu. C'est Dieu-là qui n'a pas
refusé de donner sa vie pour nous sauver. Nous aujourd'hui, nous devons agir les mêmes. Nous devons faire la même chose. Si nous voulons sauver toute une panoplie des âmes qui sont perdues, eh bien, nous devons aussi agir comme notre Seigneur. Le Seigneur dit na yo oye baete na oyo yo zali na yango. Okoyi ko utiliser ba moyen na yo, okoyi utiliser mbongo zali na yango pona ko bikisa baninga mususu. Okoyi ko ndima pet pona na Kongo mboka na biso tomoni bala mingi boningo ezali te. Bato balingika ye kakazo babenga ekoye. Mais mboka so kufa na nzara na pasi bato bazonyokama po boningo ezali te. Nakanisi soki tosali soki toza na bolingo entre biso abaninga na biso bagouvernant balingi bapeuple oyo bango bazali kotambusa biso mpe tozali koapuye bagouverneur oyo bazali kotambusa biso bolingo kati na biso na mboka ekoki kotombola mpe Congo démocratique. Ngai namoneli yango, moi je vis dans ce sens-là. Moi je pense que tous ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui doivent éprouver de l'amour. N'allez pas à la tête de l'État, n'allez pas à la tête du gouvernement ou encore à la tête de l'État quand vous n'avez pas l'amour. Parce que vous serez en train de vous servir vous-même. Mais nous avons aujourd'hui besoin de gens qui aiment les populations. Quand il a parlé l'amour, quand il dit l'amour, effectivement, quand il sera en train de gouverner, nous verrons que celui-ci éprouve d'un grand amour, d'une grande passion à l'endroit des enfants de Dieu ou des populations. Zambé apambola bino kozali kolanda biso. Tokei na texte ya misato. Texte na biso ya misato tokei na mukanda ya Yohani kaka. Mukanda ya Yohani 1 Jean chapitre 4 verset 7. Donc notre troisième texte pour parler du même thème, eh bien, nous aurons à lire dans 1 Jean chapitre 4 verset 7. Donc, nous demandons au bien-aimé le révérend curé de nous lire les passages. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Natandi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe azali bolingo. Bandeko ya bolingo. Tolinganaka pamba te bolingo eutaka na Nzambe. Amen. Moto azali na bolingo azali mwana ya Nzambe pe ayebi Nzambe. Amen. Ça c'est vraiment bien dit. Donc Dieu est amour. Quiconque aime a Dieu. Quiconque n'aime pas n'a pas Dieu. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas Dieu. Et si vous aimez, vous avez Dieu. Donc c'est ce que la Bible nous dit. To bandi na ndeko na biso siam na anglais. Texte ezaki to 1 John 4 verse 7. 1 John 4 verse 7 says, dear friend, we shall love each other because love comes from God. Everyone who loves has become God's child. And so everyone who loves knows God. Okay. Yo oyebisa biso sikawa. Ndenge nini mutu oyo aza na bolingo aza na Nzambe. Mutu oyo azali bolingo aza na Nzambe. In English. Here the Bible told us we're supposed to love one another. Yes. When we love one another, that means God is in us. We are children of God. Yes. But when we don't love one another, that means the things we are doing in this world, I can say that all cannot be able to stand. Because the whole commandment that Bible has given us, after the Old Testament, he said, the great commandment that I give is love one another. Yes. In New Testament also, he still repeating it, love one another. So, I'm bringing this to tell my brother and my sister, anywhere that person has offended you, you have power to forgive
that person and love that person, because we know without sin there is no forgiveness. But whereby sin is in this world, forgiveness will be start to learn in our life. So let us love each other. Anything that your brother have done for you, just forgive and pray. Anything that your brother asks you to do, if you have it, give your brother. Or if you see your brother and make mistake, collect your brother with a love. Love is a great commandment that Jesus Christ will come and show us and give us as a commandment. Let us love one another. Amen. Amen. Merci frère Christian pour cette bonne explication de la parole de Dieu portée sur les passages que nous avons lus tout à l'heure dans Ephésiens chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 2. Et à ma gauche, nous avons le révérend Père Maurice qui va devoir aussi nous édifier en Lingala, en nous parlant ou en nous expliquant ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a l'amour a Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Et j'aurais à répondre à une deuxième question, qui est celle de savoir, est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'amour, peux-tu voir Dieu? Peux-tu le rencontrer un jour? Peux-tu le rencontrer Dieu un jour dans sa vie? Ou s'il meurt aujourd'hui, où ira-t-il? Quelqu'un qui n'a pas l'amour. À vous, révérend. Merci, Papa Père. C'est mon moment quand tu es baga, Nabunia, peut-être que nous avons un biseau, oui, un biseau malade, mais qui a fait un extrait à des mois, comment extrait bouquet? Atana ye bizemboyo, atana beti dindanda, sokina dangi bolingo, na kumona ya wite. Amen. Bolingo na yawe eleki na nyoso. Atana ye bizemboyo, atana beti dindanda, sokina dangi bolingo, na kumona ya wite. Voilà. Donc, attends au beti dindanda. Ata au prier, mais ce qui nous a dit bolingo, comment on a dit bolingo ya nini, bolingo ya bolinga de kuna yo, o ala ibebeli na yo. O comment on a jambe mon côté papa. J'ai déjà répondu à cette question. Donc il n'y a pas l'amour envers le prochain, envers votre camarade, envers votre ressemblance. Vous n'arrivez pas à faire le royaume de Dieu. Amen. Alors, bien le verset 7 yawa, bande kuya bolingo. Tolinganaka, pamba te bolingo eu takanazambi. Amen. Moto azali na bolingo, azali mwana ya nzambe pe ayebi nzambe. Ndeko esika ozali, nabite mbabo sipazala bolingo. Nakei musika te papa pe, nakei musika te. Ndeko oyo ozali na kati na bolingoana demele na kati na bolingoana ozali kosoutenir baninga ozali kopumule mpo na nzambe ozali kotombola baninga na yo omwe bango bamata me yo okita salela yango ezali malamu moko na suka tali wa ye epai na yo okobanga ya kote oyebi te naza d'office epai na nzambe. Mais ndeko oyoki ndenge papa Christian auti kuluba oyoki ndenge père nangai Joseph auti kuluba alobi po obenga mwana na nzambe esengela maki ozala bolingoana e moto nyonso azala posa koma mwana na nzambe moto nyonso azala posa azala mwana na nzambe mpona kozala mwana na nzambe ndeko esengela maki ozala bolingo ya nini olinga nzambe nika kapenza mbele kati na bomo na mama pona ebe tende ko lutala biso na oboya ka kutu makambo ya nzambe meme na ndako na ta priere za pona olinga kate linga nzambe na bo soki olingi nzambe tala ndeko ya zalipele na yo tala baninga oza na bango oza na tu kende kula bisa bango bolingoana bolingoana ya ndenge ni bandako kena ta komonde na bango na tongo ya leo kena ta kutia kwa priere wana bakusepela est-ce que tout le monde
mona bitumba, est-ce que mona bitumba? Non, kende kotia kimia wana, kende kuba no boli busana, boyeleza ya kati. Il en fait que yaga komodo ko otiki batokuna ba kuswana, otiki batokuna na nina makambo ya mabe. Wana kudosa eloko moko te. Kende ko la kisabango eloko ni nzambe alingi na kati na bombo na biso. Faut que ye asebila. Voilà comme ça on te donne la papa. Merci. Merci. Je vous remercie. Vous nous excuserez pour ces désagréments. Je pense que ça peut arriver. Nous sommes en pleine émission avec, nous sommes en train de tenir cette émission. Mais je pense que celui qui nous a appelés ne sait pas que nous sommes en train de tenir l'émission. Ben, nous vous demanderons de nous excuser pour ces désagréments. Voilà, nous venons de suivre l'explication avec le révérend Père Touré, qui a parlé et qui nous a édifié aussi en nous disant que l'amour vient de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un ne peut pas s'octroyer ou s'attribuer ce titre ou cette qualité s'il n'a pas l'amour. Donc, quelqu'un qui n'a pas Dieu n'a pas l'amour. Et quelqu'un qui a Dieu a l'amour. Quelqu'un qui ne sait pas aimer n'a pas Dieu. Parce que l'amour vient de Dieu. Mes chers frères, référons-nous au chapitre 13. Chapitre 13 de 1 Corinthiens, du livre ou de l'épître paulinienne adressée aux chrétiens de Corinthe. Chapitre 13, quelle dit la Bible? Vous pouvez parler en langue, vous pouvez même produire des miracles, vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire, mais si vous n'avez pas d'amour, tout ce que vous serez en train de produire, et vous allez nul. L'amour, aimons-nous les uns les autres. Tolingana biso na biso. Ce qui tolinani, vous kolobana mabe te. Vous kotiana na poison te. Et nous va poison comme il dit na kati église. Tozo bomana. Pona koluka biloko ya mokili. Église comme esika oyo ba tu ba komi kosala ba spectacle ya makambo oyo ezali ya libanda to bengi en notre terme les faits étrangers. L'amour. Retournons à l'amour. Retournons, imitons la vie qu'avaient les apôtres et les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'église primitive. Comment ils s'aimaient, comment ils se partageaient ce qu'ils avaient comme bien. Nous sommes appelés à une telle vie. Voilà, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous envoie aujourd'hui vous parler dans ce sens. S'il nous a envoyé, c'est parce qu'il est en train de voir que le monde évolue aujourd'hui sans amour. Les gens sont en train d'investir dans ce monde que d'investir au ciel. Parce qu'ils sont caractérisés par les non-amour. Eh bien, nous sommes ici, nous allons passer à un troisième texte. Et le quatrième texte que nous allons lire, c'est toujours dans 1 Jean chapitre 4. Verset 11. On va nous le lire en lingala et puis en anglais et nous allons passer aux explications. 1 Jean chapitre 4 verset 11 à 12. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Bandeko ya bolingo. Lokola Nzambe azali kolinga biso mingi boye, biso pe tosengeli kolinga. Moto moko te asi amona Nzambe. Kasi soki tozali kolingana wana elakisi te Nzambe azali na biso lisanga. Bongo bolingo na ye ezali komona na kati na biso na ndenge ya kokoka. Amen. Merci. En anglais, in English. 1 John 4:11 and 12. That is how much God loves us, dear friend. So we also must love each other. No one has even seen God, but if we love each other, God lives in us,
If we love each other, God's love has reached its goal. It is made perfect in us. Oh, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous sommes en train de parler de l'amour du prochain. Nous parlons de nous aimer les uns les autres, comme la Bible nous l'enseigne. Dieu est amour. Et si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas Dieu. Voilà, nous avons basé notre enseignement ou notre thème de ce jour, de ce matin, sur ces points. Et vous qui nous suivez en direct par WhatsApp, nous vous demandons, bien aimés, de très bien nous suivre et de nous donner votre parfaite attention. Je me tourne du côté du révérend Père Kiré qui va nous parler par rapport au texte que nous venons d'aborder tout à l'heure. Vous avez la parole, cher. Oui. Nous sommes sur Tozali dans Yohane chapitre 4 et versets 11 à 12. Alibandekuya boni. Lokola Nzambe azalaki kolinga biso mingi boye biso pe tozengeli kolinga. Moto moko te asi amona Nzambe. Kasi soki tozali kolingana wana elakisi ete Nzambe azali na biso lisanga. Asi tozobe na wena virgule wana. Na kiobe na verset ya mibale ya l'autre deuxième verset, verset 12. Moto moko te awa Yohani azali kolobela ba Kristo. Azali kolobela lisanga ni moto moko te asa mona Nzambe. Même ndenge oza kolanda biso na Bible na est-ce que oso mona Nzambe? Je ne pense pas que on contredire quand on dit pasteur na sina mona Nzambe. Non non. Moto moko te amona Nzambe. Ezala ka ona dawa na mona na Nzambe te. Mais awa Yohani azali koloba ete soki olingi ndeko na yo, soki olingi baninga na yo directement c'est nini omoni ngai Nzambe, oyebi ngai Nzambe, olingi ngai Nzambe. Autrement dit donc mosala na biso munene oyo toza na yango, lite na biso munene oyo toza na yango, komba na biso munene oyo toza na yango eza nini? Eza kolinga baninga na biso. Kolinga baninga na biso wana nde soki tolingi bango directement tolingi Nzambe, parce que Nzambe azali kosala na kati na bato. Moto azali lokola yo, moto azali na elilingi lokola yo. Kaka ndenge ozali kokumisa Nzambe awa, kaka ndenge ozali kosepelisa Nzambe awa, kaka ndenge ozali kokabila Nzambe awa, esengelaki mpe na yo osala bongo mpona moto oyo azali na elilingi ya yo. Soki bongo te ndeko okoki jamais komona Nzambe. Voilà, nasukisi obelewa matondi mingi ndeko papa toye mpona explication oyo uti kopesa totourne na kote ya papa yango ye mpe ayebisa biso ndenge bamuti koloba moko te amona Nzambe epi ezali ya solo. Donc par rapport na ndenge touti kotanga awa yo olobi nini oloba bandeko na biso yango yebana na biso par rapport na omo ezali kotalisa biso mpona moninga na yo azali nani. Amen. As we read the Bible said, no one has seen God. But God showed us that love. Let us show one another. He said, we never see God, even a day, but when you love your neighbor, God is inside your life. So when you love your neighbor as you love yourself, that means the things that you need or God need to do is to do what? To show that person light. When we go in that verse 11, we say, that is how much God loves us. Dear friends, so we also must love each other. God loves us to come and carry our sin, go and make us to be a light
with God himself. Jesus came to do that. But we need to love each other. Any problem that you have, you told me about the problem. Anyone I have, I can give. Okay? To show that I'm doing what the Bible said. Because God cannot leave heaven and come down in this world again and come and show us love again. He has already shown us love and give us command. So we need to follow the way that Jesus come to show us that love and teach us many things. Let us have the right to ask him God a thing in the heaven. When I love God, when I love you, I love God. When I hate you, I hate God. So, my brother, my sister, we need to love one another. This is the commandment that God has given us. Amen. Amen. Now, nous allons rappeler aux téléspectateurs au Bozali pour la novice. Que vous soyez en train de nous suivre en anglais, que vous soyez en train de nous suivre en français ou en lingala, ces messages vous concernent. Nous sommes l'église anglicane du Congo, plus précisément ou spécifiquement, nous sommes au diocèse de Kinshasa. Le siège de notre diocèse se trouve sur l'avenue Basala-Kala, numéro 11, dans le quartier Imo-Congo, ex-Veme. Nous sommes en face du complexe scolaire cardinal Monsengo sur l'université. Si vous venez là-bas, vous trouverez un immeuble à 2 niveaux. Et c'est là que vous pouvez nous trouver. Nous sommes l'église anglicane. L'église anglicane, c'est une grande église, c'est une église universelle. Si vous allez en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en Ouganda, en France, partout, dans les 5 continents, vous trouverez l'église anglicane. Et cette église est en train d'édifier pas mal de gens. Mais le diable est aussi en train de nous combattre. Il faut savoir que partout où il y a la vérité, le diable ne manque pas de chercher à introduire l'ivraie. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais nous sommes en train de vous prêcher l'amour et de vous dire que Dieu est amour. Merci parce que vous nous suivez. Vous pouvez être en train de jouir. Vous avez la vidéo est belle. Vous avez des véhicules, vous avez des bus, vous avez de l'argent, vous avez des comptes. Mais aujourd'hui, si vous mourrez, qu'est-ce que vous en ferez? Et pourtant, dans l'église aujourd'hui, il y a des besoins qui se créent. Parce que nous avons beaucoup de gens à aller chercher, à aller prêcher pour les amener à Christ. Mais nous éprouvons des difficultés, nous avons besoin d'argent. Vous avez de l'argent pour les loger dans vos comptes. Et si vous mourrez aujourd'hui, cet argent va rester. Investissez pour l'œuvre du Seigneur. Si vous voulez nous joindre au téléphone ou nous contacter, le numéro de téléphone est en train d'apparaître. Eh bien, appelez-nous, joignez-nous par téléphone et nous saurons comment recevoir votre don, votre offrande, envie d'aller chercher ceux qui sont en train de chercher à être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse d'avance, vous qui êtes touchés par ce message. Bon, on a poursuivi ça. Nous passons au tout dernier verset, au tout dernier texte. Texte d'habitude à Souka Awa Ezali, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Vous nous lisez dans Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Éphésiens chapitre Qu'est-ce que nous dit le texte, ce texte? 5, verset 3. Et le Bible. Bozali bato ya Nzambe. Yango wana bobo ya kindumba. Lokoso to makambo ya somo ezala ya ndenge nini. Botanga kutu ata kombo na yango te. Ok. Amen. Oui, my brother. Ephesians 5 verse 3. But there must be no social sin among you. There must not be any kind of the evil or sacrifice within more and more, because such things are not right from God's holy people. Amen. Ici,
Yobana nzambe lobi lokoso kindumba makambo ya soni ya ndenge na ndenge oyo na nini tozo pour investir bandeko na ngai. Je pense vous êtes en train de très bien suivre ce que dit les textes, mais moi je ne vais pas commenter. Je vais laisser la parole au révérend père Maurice pour nous parler par rapport à ces textes. Je pense que c'est un texte limpide, clair, qui est en train d'expliquer l'amour du prochain. Merci. À vous la parole. J'avais dit dans Baki la fois passée, dans la taxe qui vient au passant de nos amour, dans Baki et Valina, dans l'émission, il y a Bolingo. Dans Baki, Bolingo, moi, comme on a agapé, c'est-à-dire Bolingo, il a un intérêt mon côté. Dans Baki, Péfilos, il a eu un acte Bolingo, il y a Ibota, papa Nanga, maman Nanga, et si, dans Baki, il y a Bolingo, il y a Eros. Eros, et dit qu'on va bolingo avec un profil de tout, il qu'on verra. Ah, bah, mingi va donc comprendre ça sur le thé. Bolingo, oyo nzambe azali koloba awa. Ezali bolingo to bengi yango agapao, agape, c'est-à-dire bolingo ça intérêt. Nde tolingi kolobela ngo awa. Pe yango nde kolo azali ko recommander na biso awa na nzela ya Thomas Paul et pe na likomba ba Efeso. Alobi ba mususu na tango oyo balobaka nini ba ikita mususu ba bitozi ba mwinda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire basali elongo na bakristo bazali kotambula basi na mibali ou bien kuna ba chrétien kuna bango na bango baza kolingana. Evangelist ata kolingana kati ya église. Ezali malamu te wana ezali kolingo te. Ono yaka na bondela pona yo. Ma ondeli ebongwami ekomi mwa kifiasa na kati. Soit disant fiasa na wala isuna mwasi kusuna ndafu. Yomo Kristo dali kokota na kati na ndako ya njambe lokola mwasi ozali kulatela bato bata ba mini jipe oyo koki kokwesa peut-être pasteur wana ezali bolingo malamu te nazolinga ye nazokondela mpona yo kozomona peut-être mosali peut-être evangeliste peut-être na azali kobondela na mama moko azali kobondela peut-être na ndeko moko mais finalement okomona te mosali wana akei kosete moto wana omona te evangeliste akei kosala makambo ya betise o ezali bolingo malamu te bolingo kolo azali koloba ezali bolingo oyo tobengi yango agapao, c'est-à-dire bolingo oyo eza na intérêt moko te nazali kobondela mpona mama na mpona intérêt moko te nazwa epai na ye mpe nabala ye mpe nasani soki olingi kobala moto oyo obali nanu te na kati na eglise oza paster obali nanu te kende tudwa na ndako ya bamwasi wana kende kosepresente kuna kende kopesa misono na ndenge ekoki bato basangana bato babondela bato bapesa aliase na liboso na bato nyonso mpe liboso na komine liboso na nzambe wana ozwi mwasi na ndenge ya malamu e oza deja na mwasi oza deja peut-être na fiancé na oza koluka babetize mosusu libanda ezali malamu te bolingo nzambe azali koloba awa ezali bolingo tobengi yango agapao bolingo oyo eza na intérêt moko te kindumba eserepete na kati na yo te mingi mingi balobaka pase konanika kote aka likolo na kindumba me bibele eza korekomanda yango awa koloba ete kindumba ezala ata kuna mokolo moko te lokoso ezala te makambo ya soni ezala ya ndenge nini eserepete ezala te na kati na communauté na bibe batanga yango ata komote kati na biso bigo lobe koki kozala te kati na biso ngana kolobela mingi lokoso bayaka mingi asala aye l'église po azwa donc wana mpe eza eloko mosusu oyo oya nanu mpo osambela ozwa mpo moya seko yo lobi ngana ngene église pesenga mosala nakende l'église mpo ngana wana ya nzambe eza molingo ya nzambe ya solo te esengeli oya na église na molingo ya nzambe olingi nzambe na yo oye kosalela ye kokumisa ye kosanzola ye na nzela na yango nde mapamboli mosusu kokoya voilà toboya impurité nyonso to na kosukisa na papa évangéliste Christian Ephesians 5 verse 3. ouais. Because of our time, we said, but there must be no social sin among you. There must not be any kind of the evil or selfish. When you see
the way that Bible have told all this. In this present time, we are in this world now. He said, these things is what we made us to know, love ourselves. Because he have love that we call the love for iniquity, love of sin. That is the reason that Bible have told us here. Let him not see social sin among us, or selfishness, or things we start to speak in our mouth. Evil. He said, let that thing not come in our mouth, because when I speak a word, I will start to think about that thing. So after, I will take the action. Amen. You understand? Yes. So when you, that sort of a thing, let it not come in your heart. Let it not come out in your mouth. But let you not do this social sin. Because when I do it, you will see the love of God is not for my own life again. Yes. For example, when I see somebody, he say, I need to help that person. But what that person can do, if I need to help him, but I will tell him, I will go out with him before I will help him. Bible told us, let this sort of a thing not happen among brethren, among church. Yes. Amen. Amen. I'm advising you if you want to contribute, because we don't have time again. Within a short time, we will leave and we enter service. Sometimes after we finish the program, many people have come in the WhatsApp call box. If you want to contribute, anything that you need to contribute, next week on Saturday, you can call us and then contribute your own, because we are seeing after the program, the call will start to come. Please, if you want to call us in time, the time I told you that we have already opened our telephone, you have right to call us. Amen. Thank you, my brother. Thank you, my pastor, my reverend. Na ensemble à Wisco Bélabiso, pour ce que le Seigneur vient de nous donner comme parole, par l'entremise ou encore par le canal de cette émission que nous avons tenu ce matin pour votre profit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne mettez pas de côté l'amour. Ne mettez pas de côté et ne négligez pas surtout l'amour. L'amour est la porte du ciel. Si vous aimez, vous avez la clé du ciel entre vos mains. Et bien, si vous n'aimez pas, et bien, vous êtes en train de vous éloigner de la vie éternelle. Je pense que pour terminer, je vais donner courte part. Chité, la soupe, la soie. Oui, vous savez, si on fait sa montée, la bande de Kobanani, puis au Belabamoni, le Bayamuke, voilà. Asante mtazamaji kwa siku ya leo ambayo unatufuatilia. Najua kwamba wengi wametufuata pale Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, pale popote ambapo wamezungumza Kiswahili unatufuata. Leo tulizungumzia juu ya mapendo ndani ya watu. Ndio tupendane sisi kwa sisi. Na tulileta kweli maverse biblike hapa, namna uliona namna unaandika iko vizuri sana. Kitu ambacho inafanya sisi lazima ni kupendana. Kama hatuna mapendo ndani yetu kweli hatutapendeza vile vile Mungu. Mungu ndiye mapendo. Na anasema kwamba kupendana yale ingelifanya mwenyewe anakuwa karibu yako kama ndugu yako. Haiko tu mwenyewe mtetete mnaombaka na yeye uje mnalalaka na yeye, hapana. Ni yule anayekuwa na nafsi ya Mungu kama na wewe. Hata anaombea kanisa ingine. Ni mmoja tu wako. Hivi mtazame
umsaidie. Kama unakuwa na kitu ya kumsaidia, umsaidie. Kama unaona yuko mgonjwa, unamuombea. Kama unaona wako na matatizo mbalimbali, anakufilia mtu, unafika pale unamwangalia, itakuwa vizuri sana. Na kama unafanya kile kitendo, unaitwa kweli kweli mtoto ya Mungu. Kama ulikuwa ukiongozwa maisha yako pasipo kukuwa na mapendo ya kuonesha kweli kweli kwamba unapenda Mungu, njia ya mbingu haiko kwako. Lakini kitu ambacho Mungu anapenda katika maisha yetu ni tumuone. Kama tunapenda kumuona, ingelifai tuheshimu, ingelifai tusaidie wale ambao wamekuwa na nafsi ya Mungu, ambao wanaitwa wandugu wetu. Acha Mungu akubariki, Mungu akusaidie, Mungu akuponyeshe kama unakuwa na magonjwa. Asante sana. Akubariki na wewe ndugu. Merci papa Christian Lobanite kaka pesa mote pi loba ya suka na etali émission. I thank God Almighty that God has made us to be here and to share the word of God for our people and worship in the Facebook line. I pray that God Almighty will give you whatever you request from God in the name of Jesus. Also, I'm encouraging you, keep on. Don't say because of the close church or because of the do this or do that, you will not pray to God again. No, God is there to waiting you. As He said, love your neighbor as you love yourself. Continue to love your neighbor as you love yourself. Then God Almighty will come to open door for your life, because you never see God before. Because of that love that God has in us, that God made us to send Jesus Christ in this world. Let Jesus Christ come to die because of our sin. So because of that love that He has and give it us, then through Jesus Christ we have access to God. We have access to God. That is the reason we come to bring a petition in the presence of God. Then the God and the heaven and honor your petition because of Jesus Christ come and die. So you need to love one another, because when you see in this world now, the world, they have already come to the end. So God Almighty will bless you wherever you are watching us. Keeping on in this week, you will see us more and more and another topic by the love. May God bless you in Jesus' name. You too. Bampangi na beto, beno mina na beto na bifulu nyonso ya mkele. Mukena mpesa beno na ndinga ya Kongo parce que l'église anglicane que l'église ya mabanki nyonso. Mukena zozali moshi ya nene, zozali ya kitoko, ina ngeli makusa samba, bebu so sanzambi na nge kutantia. Buku ya beto bila mometala utondo, utondana beto na beto. Iki mtindu beto ngatondana. Beto ngatondana sambu dutondo kikatukaka nzambi. Buna nzambi ya ni moshi akelembi utondo. Alokana muntu ngeke na utondo kati nange yoke songa ngeke tinzambi kimfuka. Kana ngeke la utondo ve, donc isonga pinde ngeke na nzambi kimfuka ve. Nzambi betke monaka yandi ve. Kansi na nzile bampangi ya betke tikwa betke na kusinga tiko yoke na kusonga keleka ne betke so na nzambi na mutindu betke na kuzodila kuzolana na kati na beto. Mmetinda mwena utinda nsangu yai samu na bampangi na betu nyonso yakele kuna na kwili yake na Congo Central bampangi na betu na Angola baina kele na Congo Brazzaville yake na Bulanda beto mmetinda ninga ya betu kele Église Anglicane ya Congo Démocratique ebuna awa betu kele na diocèse ya Kinshasa siège na beto yokele na Avenue Basala Kala numéro 11, numéro 12 plutôt, na face ya complexe scolaire Cardinal Mosengo sur Avenue Université. Na quartier Imo Congo donc ex-Vene. Quand même kuisa pana ngamona immeuble moshi ya 2 niveaux na kati pana bitke na chapelle pe ba bureau ya église anglicane. Mbangi kana nime binga betavana na kese mingi ya kuyamange. Nzambi kusakuna beno, nzambi kuvanda na beno yoso bitke kutana do mingi kuisa. Nzambi kuvanda na beno. Bitke sama. Tosambela totondi botondi ya wanyula
maloba oyo papa toti kolendisa na bandeko ekipamba tembe ekotikendo tika yawe oza esungolu totoyeba na kokutana na mokolo mosusu dimanche prochain na kati na esika ope bandeko mingi balandesi biso papa na lelo pambula bandeko nyonso kolo bande na mikakatano oyo bayoki maloba papa epesa bango papa lokola solution na kati na baproblème na bango pambula biso papa tika wikende oyo yawe nalona tika kolo semaine oyo mokonzi ezala semaine moko ya bénédiction parce que tokomi na suka na yango yawe nalola lokumu ezongela yo tosengwe papa na bongo na kombo na poto na mokili te me na kombo na yesu kristo yo azali kolo mpe molekisi na biso amen. Bye bye. Esika na malamu et dimanche prochain.